JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo baba linga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Ba maman, ba papa, ba parents congolais lelo na ekobeta c'était vraiment bozwa ma solo oyo au sérieux. Et surtout na kosenga na bino to partager ezali masolo oyo et ko sauver ba vie humaine, surtout ba vie ya bana na biso oyo ba okende ba classe ko banda maternelle, primaire, collège, lycée, ti to ke na ba université. Bande ko na ngai ona web sabino, prenez soda ya poto au sérieux. Eza ya kobeba na mboka mundele. Bana na biso baza ko kufa na niveau moko ya kosakana te. E biso ba congolais, surtout bino ba mama, bo vandelika ba TikTok, bo laksaka ba nzoto, bo teka biteka, bo sala bisala sala, bo bina kabina, bo zui e komi fléau ya bino ba mama mikolo, bo laksaka ba nzoto na bino, bo laksaka ba sima na bino, pendant que bana na biso baza ko kufa. Mutako lobelango azate bino ka ba buzoba. Yango na yeko bise bino bandeko na ngai kindoki o eza na kati ba réseaux sociaux, ta msu boyebite bozoyebate, eza ko boma, eza ko bomisa. Mais moi boyeba ezate parce que boza spirituellement boza kunate. Bandeko na makambo ekomi ya kindoki. Na ina sa bino rappel ya ba statistique tangu Facebook efungwa maka et bomaka plus de 1 million de personnes dans le monde. Facebook attend le fungwami, bato ba côté ba ke fungola ba compte na bango tout et belé ba kufa. Parce que kindoki eza na kati. Kindoki o eza na kati e kindoki lokola oyo bino bokanisaka te ba congolais, il faut ka omona ndoki na misu, omona tata mwasi, omona noko, oyo soki mama, soki papa azoloka ngai, nazolota na butu, azolinga ya kolia ngai, azolinga lia bana na ngai. Kindoki ya mundele za bongo te. Kindoki ya mundele za na kati ya ba compte, ba application, ba banque, ba misala autoplace to kendaka, kindoki ya mundele evanda wana. Boyebi bino mongo na bete lisolo ya cathédrale ya Notre-Dame o ya Paris ezikaki. Eziki tango eziki bomona na likolo nango batia ba zabolo. Bomona église ni batia ba zabolo. L'église nyonso ya poto na ba zabolo, ba ndoki likolo, ba satan, na ba seke, na ba mine bima. Tango kaka Notre-Dame cathédrale ziki, bomona ndenge ba français ba bebaki, ba komi malade, ndenge gouvernement français et komaki malade, ti et comité ba milliardaire, ba sangisi ba mbongo pour ba reconstruire Notre-Dame, cathédrale ya Notre-Dame ya Paris. Et bon monaki après 5 ans yangoyo ba ote ko fungula yango ba Donald Trump ba ye ba konzami nene ba ye pour fungula église et salama na mboka nini bandeko na ngai ezalate yona zote no ki kindoke mundele ya makasi ba secte na bango ba franc-maçonnerie na bango ezo bomisa batu. Alors na ine se bino sko TikTok oyo bana ba funguli yango e bomisi batu ya osakana te ezo bomisa batu me moyeto yeba
ezate. C'est-à-dire, et comme ici, batu ma boma. TikTok et baby si ba cerveau ya batu, et baby si ba vie ya batu, mais moi to yeba ezate, biso ba congolais, to kotaka na TikTok, mais toujours ba que TikTok, on a spirituellement, ezali très très dangereux. Très dangereux. Kaka combo, TikTok. Alors, TikTok, on a une signification na yango. Au cas où yo ebagité, au kotaka na TikTok, o na ko binaka, ko saka ba bêtise na kata TikTok, o se baté tina TikTok ngolo banini. TikTok yali mot chinois, japonais. Et l'inkoloba, monde mystique. Monde mystique. Alors, patron ya TikTok, tangu ayaki na ba Jeux olympiques à Paris, dernièrement, il y a pas longtemps. Alobaki, bango ba fongola TikTok, a créé kiango, na intention que bango na bango, batu mabe, ba zabulu, bango na bango ba ndoki, ba kuta na butu, ba saka ba réunion, bango ndenini, ya kotonga ba building ya 125 étages, ndeni ya kotonga ba building ya ba 800 étages, ndeni ya kotonga ba building ya ba extraordinaire, ndeni ya kotonga ba pont mystique, ndeni ya kosala ba biloko moko donc extraordinaire na monde, yango ba kuta na butu, bango na bango, ba science occulte, ba sola na butu. Mais azaki étonné que amona que monde entier côté na ta TikTok et surtout ngana ko beta c'était na ba congolais, ba mama congolaise, bana ba ju TikTok, ba zo bate que TikTok ezana kindoki ya ko sakana te. Na kata TikTok oyo na banzela Dubai e bomi ba te belé. Ba te belé ba baby ba cerveau, yango bino ba mama congolaise bo baby, bo za ko beba, mais moye boyeba ezate. Bango ba kondia TikTok ba sekaka. Batala ka babi te biso to na besoin na bango ba continuer akaka. Ba continuer akaka, ils ont pèsé biso makila et pèsé biso bilo akolia eko matsa susu impact ya musala na biso ya kindoki. TikTok yana kindoki ya kosakana te. Ya bo mona kasoda ya poto nazaka na TikTok te, na nga kofongola pe TikTok te parce que na yebi ke mabeza na kati. Kindoki za na kati. Alors, na ina zonga sikoyo na ba statistique ya batu ndenge bana biso bazo kufa. Bandeko na ngai mwana moko to kufa. Lelo tozali samedi le 8 février 2025. Mwana wana il y a 11 ans, jeune fille il y a 11 ans, une collégienne autokufa hier vendredi tozaki le 7 février 2025. Bandeko na nga bolanda li solo. Avant na betana li solo na sabino que jeune fille moko lisusu ba oti ko poignarder ye, ba oti ko tia mbeli na 92 na Bagneux, ville ya Bagneux, na 92 à côté ya ville ya Antony, na département ya Hauts-de-Seine, en France. Ba oti ko chuba mbeli avant-hier. Et avant ça, jeune fille à 18 ans, il y a Brazzaville, il y a Congo Brazzaville. Mes parents n'avaient pas vendu la ville à Tours. Ville à Tours, en France, dans le département, il y a Indre-Loire, dans 37. Code postal 37. Jeune fille, wana, mes parents n'avaient pas vendu à Tours, dans la ville à Tours. Aya ba étude na université na Paris. À partir de Paris, wana akute na mobile na yemo jeune garçon moko ya arabe. Mundibu. Et souka na muka ndenge zalaka, Mundibu abwakiye na 6e étage. Ba discuta ki ba swana ki soki ndenge ni pe na ebité, Mundibu abwakiye na 6e étage, jeune fille ona akufi. Avant ça, na bete nous li solo, il y a jeune fille mususu kaka ya Mangala, na boye kotanga pena mboka na ye exactement, amibwaka ki ye moko na 7e étage na Paris. Pour na mamwitali téléphone. Amakambo ezole kana ba réseaux sociaux. Bande ko na bina bino TikTok, ba réseaux sociaux ezana kindoki o ezo pousser batu mususu ba se suicider. Ba mindele ba ko benga yango cyber violence. C'est-à-dire bazo benga yango cyber attaque.
cybermenace, cyberpression. C'est-à-dire que nakati ya ba réseaux sociaux, batu musu bazawana, bazoyaka ko tchao pression, 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 ti okokite, o se suicider, o mibomi. Ya on bazo joba na biso facilement ba na sozo kufa, bino bozo ibate ba maman, bino binaka na bino kaka bo binaka. C'est-à-dire bozo ibate que TikTok wana ezana ki ndoki ezo zwa ba maman, ba papa, ba na bana na biso. Dans le moment na mundoko nini. Ba na biso bazo kufa bozo kipe na bino te, bino bozo binaka na bino kaka, bo koni usa be monsieur ezana tina, be monsieur ko fingaka ba ninga, ko fingaka ba maman, ko fingaka ba nzoto ba maman, ko fingaka ba ndeko, ko fingaka ba rando, bo kota bo pesa bo mutu makasi. Vous avez appuyer ma bêtise, ma bloc ya mabe. Alors, moi, na oya autokufa lobby vendredi 7 février 2025. Abimaki na classe. Bolanda nga bien ezoleka na Vilia Épinay sur Orge. Eza na 91 na département ya Essonne. Kaka na Mupandi, baza ville voisine na mon ville Montgeron. Non, ville voisine na Longjumeau. Obayebi, naebi ke Didier Nitou, a comprendre, naebi ke Manu Kassi, azo comprendre, naebi ke Maman Rosa Kassi, azo comprendre, mboka nini nazoloba. Longjumeau et Kangama, eza ville voisine na Épinay sur Orge. Jean-Louis Lubandi là, ayebi onazoloba. Alors, moi on a abimaki classe, moi na 11 ans. Moi na 11 ans. Yana zona no ba ndeko na ngai ba mama congolaise, olebo kanga na ba TikTok tongo poko ba sa ba bêtise, bokenda kutika ba na classe, bokenda ko ba na classe. Ba sanction zo ya makasi, bolanda oyo ya moi na 11 ans. Police e wuti ko tuna ba parents, ndenge nini moi na zonga ka ye moko. Ndenge nini mwana azonga ka yemoko na âge ya 11 ans. Mais bon, on a lisolo. Mwana uta yi classe na 15 heures. Asisi classe na 15 heures, abimi na épé bien, azo traverser passage piéton pour azwa sens yandaku. Ça l'ango presque tous les jours. Mais oya hier, il y a vendredi 7 février 2025, à Katisika Ngambu, à Bungi. Akatisika ngambu, abungi, alimwe. C'est-à-dire, place à lekeli et monanité. Ba caméra et mon, ezoy bate à lekeli wapi. Bande konangai, magie, ya TikTok. Ma beza kuya. Baza ko enlever bana. Bozwa conscience. Bola muka bande konangai ya basi, ba mama bino, bokinda kutika. Oli bo vanda na banda ku banda tongo vandela ki TikTok. Oziki biloko na ndaku bando vandela ki TikTok bando vandela ki ba réseaux sociaux bana ba okende classe bango moko na makolo na tongo boyi bien que tona hiver malili ba -5 ba -10 mikolo malili ya osakana te mais bino bo vandeli ba TikTok bo vandeli ba biloko bozoba na ba réseaux sociaux pendant que bana na bino ba olamuka na tongo mwana ya âge ya 8 ans 9 ans, 10 ans, 11 ans, a aucune de classe na mulili na tongwana yemoko makolo. Niyo mamozo na ndako. On a na voiture. Et on a eu beta c'était na ba papa. Ba papa il faut bon la muka. Ba papa ya ba congolais il faut bon la muka botika ba ki Mario, botika ba ki gigolo, botika ba ki masangeleki. Masangeleki ko genu lia ba nganda eleki. Papa yo zaka na ndaku te yo tout le temps banganda obandaka nganda vendredi, samedi, dimanche to ngaka na pourquoi bana contrôle ya bana ezalaka te ba devoir bana ezalaka te, c'est-à-dire oyebi ko tlefe classe ya mwana yo te. Ba réunion ya école ya mwana okendaka te boyebi lokuto, c'est-à-dire boza pena donc déconnecté. Mais boni ba c'est nous la vérité te. Et on a que c'est nous que il faut prendre conscience, il faut prendre vos responsabilités, ya ba parents. L'État comment côté makamboyo. Ce qui dit kambo ko eli mwana yo ba parents vous allez vous justifier. Vous allez qui wapi, c'était quoi, ça s'est passé comment. Alors moi on a vu il y a 11 ans à Bungi kaka uti ko bima école akatisi kaka ngambu akatika Prince pozwa quartier na yake na ndaku alimwe
abungi wana yaki na 15 heures mbala moko ba parents ba alerter mbila bandi ba recherche a déployer la gendarmerie, la police, hélicoptère na bambwa oyo ya testeur bambwa oba yoka ba solo ya batu basolo ya biloko ya ba drogue ya ba biloko ba diamba banini bazwi bambwa ba panzi kote wana nyoso yaki na zamba mongo ezaka wana donc babandi koluka na zamba wana banda 15h 16h 17h tina 2h du matin bayako retrouver corps ya mwana biso ya 11 ans déjà morte assassinée na jardin au babengi jardin parc des Templiers et ça na ville ya Épinay sur Orge na 91 na Essonne en France dans la ville voisine na Longjumeau. Bande konangai prenez conscience nga naza ennemi ya mutute nga nazo ya kogangela mutute nga nazo loba oyo ezomona na misu bato bazwa conscience kaka bino ba congolais nde boza na conscience te. Pourquoi besoin de conscience? Parce que TikTok, les réseaux sociaux, et kangi bino na mutambu. Na lobi na bino, eza kindoki. Eza ba secte. Ba science occulte. Ya mundele, leki, ya mutu mwindu, musika. Do ba kangi bino na ba kis na niveau mou ya sakanate. Mwen boye ba ezate. Mwen na biso auti ko kufa. Il y a 11 ans. Autaki collège, au zonga. Akatika prince, pour akenda kuna bango, alimwe. Banda wana ti ba yo retrouver corps na ye na butu na 2h du matin. Déjà assassiné. Et on a joué sur ba congolais, bande ko na biso bozwa conscience ko boma awe komi nango jemuke. C'est-à-dire que depuis quand Koti 2025 oyo, depuis mois de janvier, déjà oyo 6e mort ya ba mineur. 6e ya bana na biso et la plupart bana minka ya batu mwindu. Mais bino bovandi na bino donc c'est dire nazo ebate peuple yo ba lokai na niveau nini basale na matière nini bovandi na bino bobetaka masolo ya soki oyo na oyo bazo swana ba ofingana baza oyo bimaka makila oyo bimaka batofina oyo nzoto na epola oyo mabele kweya oyo boye sima na ye edendaka nango te oyo bapara na ye mwana na ye aza baba mwana na ye atangaka basoyi mwana ya kizengi alobaka te mwana mabanda botama alobaka te mwana boye boza kofingana fingana ba congolais ba mama bovandelaki yango pendant 1h 2h bolanda ba live ya buzoba oyo ba ofingana basi na basi ba ofinga ba nzoto na bino ya basi respect za société impolitesse ya ba mama na ba réseaux sociaux c'est-à-dire ba kangi bino na kindoki. C'est-à-dire ba kindoki oeza ya TikTok ya ba réseaux sociaux et kangi bino. Bana biso ba kufa. Mais on vandi, mais là on comprend de te oeza peuple ndenge nini ta ba ninga mindele. C'est comme moi na bango moka kufi, ta la ndenge ba télévision télémelaka, ta ndenge ba radio télémelaka. Ouais bino, elo belaka busoba. Ma pasteur bazo ibisa bino bokindaka ko sambela boki depuis ko sambela ya kindoki ko sambela moko c'est dire ya malonga te na l'église ba ko te bino la sexologie ba ko te bino sexe na l'église ba ko te bino tondolo église ni bomona on a poto ba ko te nde ba fi ba tondolo nde ba yemba na micro bomona on église nini kaka na l'église ba congolais bandeko na sukia wa prenez conscience que bana na biso bazo kufa. Bana bazo kufa, mama mi Charlotte Ntilu, tata mwasi ya bana na Dreux. Bana bazo kufa. Bana bazo kufa, bande kunangai ba Congolais. Prenez conscience. Bobima na bakate ba TikTok ba buzoba. Eza ko futa na ngopete, loko moko pete. Bando TikTok, tile lo sombrata velote. Ba futa la okanda kutile na ba location familiale. Na assistance sociale ba soki na vie na yo osala ni loko moti me bando vendre la TikTok tongo midi pourquoi o la raté ba live na ezo futa kaka te parce que vélo ya pambo zo kosomba vélo te ndako na so ba koti na ndako na yo nyoso ezali l'état assistance sociale tolo bate na suki awa bando na ngai to partager émission oyo Anita Molembek merci bamboti siko zali maître Alain Lyon en tout cas merci na yo siko zali Talon Misha
coiffure et beauté. Na Évreux Madeleine, place Kennedy, ba mbote sikozali. Na pesi Boble, Bosco, Njombe, ba mbote sikozali. Na pesi Maître John, oyo ya exotique. Mam Africa, na Évreux la Madeleine, ba mbote sikozali. En tout cas, na kosuka awa, Pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord. En tout cas, ba mbote belé, to komi la prochaine émission. Maman Geneviève Dibanza Gou, merci, ba bisou na yo. Pese nanga Rosie Gou, ba mbote na ye, ba bisou na ye. Et na bosanité le monument, il y a Caroline du Nord, il y a Guibert Dibanza. En tout cas, ba mbote bisika bozali, bino surtout to komi la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.